donc alors sur la bon tu peux dire quoi ce qu'on a ndengeza pour venir lobby place ya banana ba papa yo zala ngana botoma kimbangisi moni kokolo langa penza la ki mama surveillante akenda kala fa bébé comment mon tapé à 4 à matiti tout ce qu'on soit matiti à zombina au moins il va dire so que matiti quoi bina parce que ça la bakangiote so na ki bakangio na tiki so na ki pe ba bomi. Comédien professionnel de la République démocratique du Congo en prestation au spectacle des Olympiques 2024 à Paris. Le 20 juillet dans la salle théâtre du gymnase Marie-Belle située au numéro 38 boulevard du Bonne Nouvelle 75010 à Paris. Le spectacle des Olympiques 2024 avec l'appui de Orange, EFA Service, Réflex TV, cinéaste, diplomate et tant d'autres sponsors. Achetez vos billets en ligne sur www.theatredugymnase.com ou contactez ces numéros pour de plus en plus de détails 01 42 46 79 79. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Carré Parfait, émission socio-culturelle, et puis ça va bien information. Il y a sur Sir ici ils ont bino na ba palin. Bozo la na biso bongo na image prod. Chaîne YouTube et puis ça va bien qualité, il y a image, il y a propre, il y a soin, il y a goût. Botala, tomitala, tobimi, boni, tobimi goût, tobimi soin, tobimi kitoko, bosepeli. Pour commencer cette belle émission, salutation spéciale à toi, Luki Passeport, besoin de ça passeport dans l'espace Schengen.
Oza na posa ya convoiturage ya malonga, oza na posa ya van ya confort pour na ba déplacement no tout, contactez Loki Passport pour rendre tous vos services agréables. Salutations spéciales à toi Patience Moukent de Longchamp. Moi c'est à Pembe à Kotango qui n'a pas l'inté. Salutations spéciales à toi. Salutations spéciales à boss au boss Papika et Benalio, on a PC Mbote. Salutations spéciales na ya Willy Moucheni. Salutations à toi et bongo Cornélie Mounongo code mondial na PC Mbote. Na PC Mbote na batu nyonso oyo bazolanda biso derrière la cam toza bongo na yemoko le patron Boko se Faya Basket Beko ya Héritier Basket, Shango Basket et Guy Basket. Mesdames et demoiselles et messieurs, c'est un réel plaisir de recevoir pour vous toujours et encore Camionnette Mbola que je salue. Je dis déjà bonjour Camionnette Mbola descendant et à Simon Kimbango. Bonjour MSC. C'est pas sur Ozonga, grand journaliste. MSC. Comme on a un MS, un MS, ça on a encore. Pardon. On a tout le monde a bien un MS, pardon. Oui, dans la vitesse, Bambola, on a donc. Vitesse, c'est pas tout sur la vitesse. Vitesse. Merci pendant qu'on y a un sur les lots. Donc, on a CP le penda, on a volé sur une émission, on a besoin de l'équipe, on a CP la ramine penda. Dans le monde, on a toujours une émission qui est bien. Pour le moment, on a toujours avant émission qui est Kofax, elle est avant. Ce qu'on passe au banque langai, ah bah petit monsieur bah poto, on ben nangengo. Peut-être que la timbele là, on va se donner belé, et dans la mystique. Ouais, pour le moment, on a une émission, on a faut y aller nano. Ah, t'es faut la. Il faut m'assurer pour y, il faut m'assurer de la maille. Donc t'es m'assurer de la maille. Toi là petit na tongo. Il y a les gars côté on était. Bref, tout que musique. Donc on a s'appelé mes no ya minga la personne nzambe langai. Papa Simon Kimba on kanga ni bambo te belé pas ali na papa Zako na recteur Tracy bambo te belé comme Colozolia yo kando ko ça ba non parce que les églises langai dans chaque nomination hein communicateur donc chargé à média va passer ngai promotion wana fona batelango na PCP maman conseillère maman Mouilou Marie a oti ça oti kozonga wa kipaka Europe momima quoi donc na PCP bambo te. Donc, maître Jamos, les jeunes maîtres les gars, ils passent à l'angaï. Merci beaucoup, Camionnette Mbola. Toujours continuer la biso au PC bato église Mbote balobi ke batche communicateur na église ya Kimbangis. Tout le monde temps yo comme communicateur mbamo église Kabwani. Gero ezaki kalo bato baye sili. Église ya Kimbango zongi kimia. Maintenant yo comme communicateur Gero ane zongi. Do yo muta wa semer de trouble. Non, guerre déjà, guerre ezala toujours mais ezala lancé. Guerre zongi mikolo parce que au moins biso l'église Kimbangis ndenge na baki na OK. Et ça linga ba bien pene ba nomenga bon pour changer pe ndenge ro lobisa la mission na ngai. Biso na za ko kende ndenge moka bien te. Ba Kimbangis mingi ba ne Congo, ngaza ne Congo. Biso be singombe to ramna polia. To kenda mama beti yango moni nazongi pina nini omoni promesa nini biso na kati Kimbangis to za mingi na benga so biso ba Kimbangis to za la ka ba hypocrite mingi donc kaka biso mon église ba hypocrite basé belé a osalo mena boyeko mona muta bien lobi ka modelo ka muke au centrier penda ko donc ba na biso ka moko ya Kimbangis ba fongoli guerre na église o monsieur kende o bakenda o ba sa wenge na bango bata 26 donc mais muta pelisi makambo mingi za mutu mo to aki ko Vani amoni comment on bango zo sala rage na nini donc Vani yé pena muta tibna makambo na mesa penda parce que ba ayibaki mbongo te Vani apekisiona na ebisiyo camionnette kokota makamona le ngete olandi pe na landi po Vani lobi place ya banana ba papa yo zalate yoko ya na le ngete to kokota makambo Vani azana ba papa te merci ningo lobi ana moni Vani azana ba papa te Vani azam yena expliquer moni Vani azaki mwana oyo ba comment dire bano azana ba parenté ndeki Kimbangis ba bana belé baza bona Kimbangis so azana ba parenté ba adopter bino ba zubino même ba adopter ba zubino bozala moi à l'aise so yesiko bazwa ki yesiko yo pour surveiller azana ka pas en tant que surveillant azana ka bongo wana non so on peut me dire expliquer te Vani siko pour me ça bongo yo kana expliquer Vani ngana botoma Kimbangis moni kokolo langa penza aki mama surveillante akenda kala famille na biso to baba Kimbangis Vani besingombe tout baba Kimbangis ya musingombe tela nga bien siko Vani pour mes amis Vani on a comme côté tribalisme tina kati ya église parce que basingombe quand ba na église biso to bien au monde qui église Kimbangis so ezalaka église ba luba to ke musika ngo bani bongo ndeko kobanda yemo ko nzambe
na muta kombo la za musingombe la nanga bien chose avec église ba po bango bakenda bo bomba raté biso c'est pas ça biso ba tout ba la poste muluba muta bandundu biso c'est bien nzambe la bino ze colonie musingombe Siko atala bikolo tu na katina yoka no amusingombe yoka na so anote ms kokota nga kotongo kendo anate nzambe so musingombe mazana bikolo tu na katina po za nzambe aza mungala aza muluba aza mutabandulu aza nyoso na kati yango na église bangisi bango bato tout ba représenter sikoyo vani wana quand ninga zala ninga sala msaka na lupangu asekisaka bato boyna boyna nanga bien vani a surveillanté yoka aza surveillanté non expliquer ye kasté tu nanga tanga po ye ngana ibakete yimta lukangai alukangai paso nangai soit disait ba bomba ni kiti mbangisi la nanga nanga ibakete comme na mta média na mona zaki mbangisi na lobela ye abivie na faute la ba osanga mabenga ce qu'on a yoka ki mais comme ngana za mutu nanga salaka biloka pesa nga tala kutu asala boye na yoki ye mais naki na moko na bengi mama Josiane papa dit non kokota bra moi te po moi na wana asala ba problème na vani calme parce que les makamune bien soki balinga ba bomba été ayiba kana mbongo olanga ayiba ki mbongo ayiba mbongo vani dinga ayiba ki mbongo non so anote na so no pembe ayiba mbongo so le ayiba mbongo sko ndenge sko ba kanisa ye ba kanisa po ayiba mbongo ebele ninga kimana 400 000 yoka te ya 400 000 esima et siko ya mikolo zo visa même pas 2 semaines ou ya 400 000 ye kaka akima siko aluka biso yo bali ba bomba ngai oka elikuta siko no vrai verso ayiba mbongo et vani a sala jamais o non na yoka zo lobake bazo ba des fois mbongo avant yiba mbongo ba des fois mbongo pona boté a sala jamais peut papa za côté peut la tracité agi petit mo azala kawana ceux qui ba vandi ba oti kolia ono yemba ni ando binda ba otala ye azali mutakata matiti na lupango olinga azali mutakata matiti ya pelouse obe comment mutape akata matiti tout ce que ça matiti azobina omoni vandi so ka matiti ko bina ka ko sala bana sko ba pina ba trasi on va trasi sala bon l'église ko azobina ba mona ba spectacle spectacle azobina tu ba mona ko so mona ke ba moni bon esengo wana ko bazana boboto mingi ba bino so ba bimisi ko e mo bazuye ba bimine na car ba ke na yesko azomona ngo bien la nanga ti bola mwana mais ce que mutala kaka ba mo opexera ba mo zoba ezérité te zoba zoba ezérité zoba te na ndimite so mutala kaka zoba azaka zoba la nanga parce que bazuye azalaki na potopoto akata jarre no matiti ba comme c'est un mois bimala jibo na boye akomi boye vani donc a commis pendant ma peka donc ça n'importe quoi tant ce qu'on a monique on tel ya suka nda ibaki mbongo là na ibaki mbongo bala moko ibonga kimi a benga la idée ba bomaye parce que là nos informations bien et ça ndengwa la te o a pese masola betelenga ba bomaye parce que be formation le kuta pesa ngala za bongo ta ibaka mbongo na mito vani ngazawa a ke kota 26 poto kabona dingi za 23 biso 3 3 na 26 3 na 26 OK 3 c'est comme maison mère. D'accord. Quand 26 ba muté ba kinala bango selo na bango kuma yisko bango kuna sko ba kretiaka 3. Sko vani ake kuna sko akitia des zones na bango a monter ba soldat ba colonel ba lokwa bo matrasi. Oh, sko trasi wana sko ye mutu la na trasi ya le so pa ba zati ye mutu ko koma nzambe na biso trasi. mais quand tu là na sko le mona betawa parce que ba to confondre. Bazo bani ko bazo manika c'est non. Binde to zala aso do boti bana. Bana pour faut comprendre l'église ambiso bana ba botem pas moi si et comment héritage Tony yoka olubi et comme héritage wana église ya papa Simon Kimbangu ça église va réveiller ça église ya bananité bambiye wana ça église ya Kimbangu c'est ça église ya bango donc toza basali na bango titre kokufa la nanga wana za bongo ya Kimbangu ouais ya Kimbangu ya Simon Kimbangu oyo yebi ya yeti lelo d'accord nanga siko pour mener le cas ko ba ke monter niti batuke ninge trasi ye mutozwa azang a commandé l'église lobby ba siko basali nini pona ndenge zali tant ngano toza boy to botamina to botami libota moi ne toza ceux qui ne connaissent pas ça bala bana ba kombo ya tata onati ndenge zali siko bana ona jamais ba ko ça va descendre siko pour meza ngwana ba mo ba lingi nini bana ona botem pas basi ba ko dessiner l'église c'est ça normal non siko traciner ba botem pas moi liboso moi na mbali nde ye siko bato ba côté siko fiti ko critiquer traciner tongo pop et si lui wana te ba finga papa Zako d'avant l'église mbangisi donc ça l'église mbangisi c'est un problème il va tchaka na démocratie donc tout ça va bien maman mbongo ba munyo surtout papa Zako ba ngo finga na internet ko sele makambo là na ba siko vani ba sali nini ba ke ba ko ba matresi ba jouer te pas ba tresi bien zela tambolaka ba ke luke na bongolo pas salaka pas un recteur na bureau na ye coffre fort ezala kuna ba ke ko bukango vani
yango sko SOS pesami Vani akimi ba yibi 400,000 Azawa pinamento. place de balaté asali fo on a une fois la vidéo le comment défloquer yuko aleki ta mande défloquer nani prezo o aki Angola na kufana ça vimpi au moins ça vimpi après ça angolais a oteka Angola en plus Aza congolais aza ngolo balingala makasi aza ngolo kasi na Congo bon Congo ça va tout Congo na ba wande balingala parce que pour mes ça to ndeto misanga eza boy batu ya o abiso à 3 parce que Vani akoti ba muzo bala mutu ba mokota makamwa ndubona ba voice comme tambola grave donc bata 26 ba koti yango ba kena nini groupe mo zalaka to nini Zaire TV mo ya papa mo to bange na ngala bete na Londres kutu na Londres pour la betaille il y a 26 parce que ake fouté donc yem dazo finga kimbangisi na Vani na kati so Vani akimi ya on to pesi passe pour la Vani pour voir kangaye ceux qui mo kangaye ate ceux qui boko boma Vani pas beaucoup tani bango mais Vani tu ba boma tracite. Mais comment yo ko ça ba biloko ba na télévision na lobby te ye obi tracé ko tracé par la chose or yo comment tracé na gizi moi c'est tracé ça or asa diamant yo ko ya toti na batu ba sola ende ngwana yango donc Vani au sekia Vani toujours ba no bien en tant que communicateur na média na zawa na oloba ya média place beaucoup talent Vani faut bo solisaye ce que bo mai non solo tala pour au moins te abenga police balinga ba bo traci ba buki na bongolo abi ba parce que nini ki o je wana to salongo donc ba maquiller makamango mais ya on a bi que Vani yo nga bien o fait quand même to sale mission na mande fubelo kwa savim posano oza okima oza obatama mais ba kimbangi c'est to zala ini ba kabola kimbangi ba ete ba so mutaya beti li solo mo bo changer donc il manque c'est basé esprit donc pour tout capé Vani azolo bapé na moni ba colonel ba côté na ba colonel ba côté na ba soldat ba zolo ba Vani ya on Vani mon équipe au sali Vani na mbongo yibi bokimi mais place Vani mukolo yeba ko kangama vino comme en danger ya vie mbongo nene puisque vous en a trésorière vous en a partie na coffre fort ba buki coffre fort comme na coffre fort nene parce que Vani a yebi secret coffre fort wana Vani. Mais comment que nous Vani za kazi wana batamula na tracé so ba ke place mo a telema zo bina e mo na longo ne pantalon lokola mukolo mukolo zo na mwana muka alongo le pantalon tikale mutakala zo bina ne boye donc bango skoli ba mo le bongo ko yaki mayele ko leka bango abi bato ba zelo no beta bango mo le ba kama o ebimio yo ba ke ko fort fort Vani ba buki yango pena donc ndenge za wana me ba lo kandi tracé o matrasi yango to bina boye ba kimbangisa tracé pas la ngazaleki mais surtout talisco na nini na fona pesa ependa fona pesa le coup moné pour ça descendant valable ou erotique ou gérer biso yewana to pesa respect ma somme c'est bima Tracy répond pour la voice parce que voice ba katiango ou a fini ba kimbangiste bazoba non Tracy hier au finga ba biso ba ndibonete bolonga bloc Tracy bolo bana donc Vani mambo boti internet na biso ngai MS nous allons MS après une semaine on sait le mais il faut kangama son occupé ba kangiote son occupé ba kangio na tiki son occupé ba bomio na tiki deux choses voilà ceux qui ba bomio te ba kangiote na tiki ate Vani ne mo ke ma bebongo Vani yo le bo solo langai bima resté ne bo ba ne asa on bari magique ba solo ba zamba kuna baba o msu ba ngwande banani nanga yo se ka bongo solo la bima o ko mona Vani ba kimbangise tous à district tous à la distrité bazo nga bakabola biso bacha buso oui après déjà pas bimsa ba vidéo wana lobaki oyebi na lobaki na yeko azane mo nezana azo bimsa depuis na lobaki to ça émission atele émission te na lobi ayibi mutayibi mbo abuki coffre fort to baka bimisa azane le côté yeko to mo nga za vidéo na azam takala ila so na zamba alongo na pantalon mu kolo bongo na photo na abinzi couper mutakala azo seka na biko na zamba photo na mutakala so na otelo ngo ba mona yo kana s'il te plaît est-ce que moi ça te tant que yo mokolo o ça la réconciliation o benga Vani o sola na etant que petit frère na yo o yebse ki maramba o ça les a bientôt traitant à la yango na so ba yo bi na so ba na Vani ti na bino lo bana hotel bino bana basket pour non so nous so côté Vani to so lu côté bomaye na so na ye to ta se vanité non yo ko bana mais na so ba s'il te plaît o ça na télé ba to ba otala ba azo ma sali zango Vani comme ça Vani ba boma comme olati kimbango
Ozo représenter Kimba. Oui, oui. Ozo communicateur Kimba. Mais ozo pesa message ba boma bato. Mamu yezo sala, yezo. OK, yezo bala. Yezo boma bato. OK, ba sala yezo. OK, bala sala yezo ngabeta bon muso ala. C'était yezo sokisa na batu. Oh ma Jésus mon abeta bato ala. Boka ba suka bongo. Bon bino suko ba soka ba tibo ba tika bo po ba bona ke mama nzambe suka bongo. Yezo akenda musika la makambo wana Jésus. Bongo biso yango vani comme yo luki guerre na trasi na papa zako o kuzi papa zako muninga na yo tongo poko zako bata 3 bakoti makambango bata 3 boza côté bozala bokenda déjà pour église etika ko zonga na ko tenenge kabala bongo. Non, mais comment vous allez na message ya pété église ko zonga te po ani bato ya 26 ba ko zonga pe na bata 3 lelo eza boza bana papa moko bosambela nzambe moko parce que bango sikoyo bata 3 basambela nzambe solote bakota bandako pardon bata 26 yo bet sama baku yo bet sama baku basket yo bet sama baku camionnette au comme muta 26 église ma soumwana bata 26 na problème na bakote bakota oza trop bien 26 trop ya mobimba comme si on kamba comme on a kala nini mbola kala mbola ba obenga mbola comme dans mbola comme est-ce qu'on kamba donc na zab na la bénédiction belé biso batu ya 3 bata 26 bakota bandako bakozonga la biso jamais voilà na koti ma monter mais ngezo kendele ko bakozonga jamais na za problème na bangote pour musu bazango to peut un peu mbote ba yebi ke voilà descendant mais tant ba sengi na bundeli église na ngai nenge bata 26 ba ocha des autres ceux qui étaient ba ocha des autres na 3 ba ocha ndesco vanyo ana pas la bango pour ba la biso ngai na osepana bango. D'accord, merci beaucoup camionnette message à Souka pona Vani o ebisi ni poto le kasi jo message à Souka Vani on a ebisi ami bimisa pla azali pour ba bon même en mesila soka ninga nzambe pena soka sambela soka mutanzambe abi makaka to sila na makambo po to vala te to banga to vala te na so mercenaire to poko c'est que pas na sérieux na robeta na kenda bote na so la pembe camionnette pot mo mesila comme ni vani aselinga la vidéo bimaka c'est dans vidéo c'est linga bien mande fois ne kata malwa e kata mamle vous ama abima moi souka vani o vient na kameti mbola na linga ko mingi yo moni la sola na yo sola carré yo mo lo bagenga vie kameli to ndo moni ngi zimbangisi na bimata na 1 million sanga bimata na 1 million ba momi a sola na ko petit mo assemble na été yo mo sanga bimata na 1 million basi vani nga beto masolo vani donc c'est que l'église on va le coûter ça trop comment basi ba ko ba no mitika facilement et pas na nga pe na comprendre comment nga sanga nga pe na comprendre te vani au moni na ebité au moni ba to profiter mingi sima ya nani ya si mal comment pas zako tu vas profiter tant mon paiement pas zako tu le bino ne zaka so za fatite ne ms ne za comme la succès boy mutu aza besoin projet ms pour le loza succès ne za maintenant le comité ne comité boy ba tum sus ba so kama sima la yo wana olo banga ms bonyo ba buzo ba boy ko ngana na le kina succès otuina otuna yo bon c'est mission ko mais yo lingo ba buzo ba ngana yo na leki monsieur zangulu yo kalata yo mena poto monsieur la commote yo kalata tika na solo monsieur ms pardon so koto pardon ça la respect na ngai ngana yo oza ikona yo ikote camionnette yo ikone do yo ikona nini omoninga te yo za icône ya nini omoni à part na kombo na ba maître icône ba maître omoni na ba maître liboso za kombo wa peso sentir ni to so la kasi mamba ki maître omoni au côté domaine moko omoni naza à part ba sentir zo sentir na news na kina na poto te pona poto to yawa to ko luka donc pe mana ba na côté za ndenge ba to bunda ka netinan ba to bunda yo bunda te so vous n'avez pas quatre na tu na quatre na savina to bunda mais ba compétition makasi makasi à la poto rien so vous amakasi na bike kala le to ke sika na bike mettre les mabe à la compétition ka yé te na lo ba yo camionnette kana telle son ngaite do yo ozano makasi to kosa ba nazala makasi na ngai mais ya okeni ba compétition so awa tina bana mindele pe mande foto so la pembete bon ba masoni pe mande
parce que biso makasi na biso na balabala na cop il commence à m'abe que ça l'intervention bon la boy donc yo pema obundeza kité obi yo pema mezana tout ça entraînement non ça entraînement panté na mindele l'église de panté litre au santé mon senti na so que compétition te pardon te ya blague te neto ya quand on a poto pour la compétition mais tout ce qu'on a lancé là muta eza passé papa non ko sauter d'accord eza passé on a beaucoup eza passé o de caillou pilipilo bina bandombolo ya OK sur la compétition concentré vie professionnelle na yo étant que maître aux attentes que des cailloux en tant que sportif maître te ben en tant que sportif ben parce que sportif oui so concentré en que des cailloux to bandolé là na donc mon temps qui ça ba epse que nous OK na poto ke ko bonga parce que le na poto o ko bonga o ba eno que ça va pompa OK sur na kuna zo tangwana o lit appelle mbongo te lit ezala mbongo ti na poto ezala mbongo te moni lit ezala mbongo te sur na France lit ala mbongo te catch ala mbongo te catch ala France ezala raté les biso catch ala France ezala raté même J2 ezala donc tout ala mbongo ezala J2 ezalio ezala mbongo na mbongo pardon mbongo oui Abuna il est champion il est médaillé il a dans Tony Ruini beaucoup pas naé bien sûr to sur la pembe sur la biso yo sauté mais asa judo 4 pourquoi moni nga zakana ko donc à se priver na makambu tout nengo mona ki wana so biso congolais biso congolais t'es passé oh toi dans le champion pourquoi boxer on va bete pas parler à Congo Congo congolais sont champion tika na point na ko na koto ça so yeka oyeka ba mona ko na château rouge ba mona ko na nganda yeba carré no esili biso le pesa conseil à bien te yaka to ke na to mela ba petit mobi ba chéri carré esili mais Choura ça va non maître Choura les matables yo mate ba so les cas so tin Choura mtuma ba ma bête Choura te pour ba bang est-ce que les matables ça va na bitumba ya robeta ba balabala te na top so la comme ya compétition oui na benga ta compétition na termine la vida benga te na l'inviter raté après la baxelo moko les matables na to mono deux fois déjà au sali trois émissions na otalo na velo moto yo vito jo to noti ba butu to sole maso na biswana na otala yo matables trois émissions déjà na velo remonter na le vélo na rien na le bigard la passer au message d'accord nous jouons là un petit 23h na moné le remonter na otalo kaka na boy nango kameta kuna lekeki na otalo trois émissions de joleki merci le matables na passer message donc maître Zate na Congo ni Churamboma ni bino ni batutunde bolekaka nde boloba boza ba maître mutu moko bunda compétition na poto zo médaille ngalo bana sportif bon d'accord so mutu bengi maître do maître za so bituma balabala te yo kala sikondo ngeza to ba sportif so mutu bimisa ngaba mutu donc aye pene non te nengo tunga question hein ba maître tout bazalia en tout cas au na mona compétition de kala ezaraka maître le mabe ndeto zaka wana ko ba maître bazaka compétition mutu te menga pe na yebi ke maître Maurice Loma azwa médaille abunda nani le maître Maurice so yo yebi pour maître d'accord tu as évolué na biso camionnette Félix Oazé quoi aye aleki na télé comme si fali ndenge za rapport fali aida ki po azwa ba visa na ye to moni karma pa kuna bimi alobi ke kokomisa moninga boye comme flatterie et tu en penses bon karma pas bon flatterie à Congo et ça sous dans mutu et comment tu dis ça tu y ben la route dans Congo est parti na politique flatterie donc comme congolais nous soko a comme bongo mais tant que peut-être c'est comme ça mon gars waze Congo donc la chef fali kala mamu e bibaka boy waze quoi mais la compétition sous boy non nenge za wana ko waze quoi pas et là que tu ça ko on nous critiquer mutu mais somme dans ça c'est bon au bossel mbala moko ils a bon la vie nenge waze quoi nenge moni ba bien au fallait salir pour nga bana kala ko même jour avec ça fali donc on passe passer fali ba to clash na falité pour ça bien bana kala mutu so comprendre était mamu kena mabe scolaire à comprendre mon que ah fala za ne boy ni ti azawana ko ti ba ida kay mani o ba pesa ke soki ni la beta ndule na ayi ba na fali bente ko na isko avani wana ko en dimatique fallait à bon ni mwana donc ni azawana ko ba to mona waze ko mabete ata bakisi ba abakisi ni za pesa ke 1000 abakisi ba 0 comme 1 million 1 milliard bon comprendre ezaka bongo te waze ko moni na ko oh affaire ezaki na boye te somta essaye le mot zelo moko oko sa ningo lingi
Robert tapé judo mon ma bête pour moi c'est ça même c'est kangama ki bongo inga sala bien te pour na yemoko vous comprenez ba mukie on se ba mukie atika mukie bazuya te ba roki ma ba robé ça me ba yebele parce que au moins sentir pendant que azo respirer la grandeur la grandeur la grandeur à Félix Oazé quoi azana groupe que les na plateau na ba musicien y compris bazana sima comment on a éco mais karma pas kuta ko lo ba Oazé quoi te so karma pa mutu na ngai mam sa ngona ngoko ta belé ta na lingi na mbi mama kimbangi c'était na boy karma pa mutu na ngai po karma pa ma mune ngo ka rappeler répondre yango ezo mona na mnoko mais c'est pas bon karma pa ta mutu na ngai en tant que mukolo pene ozala ndenge mukolo na yé pas ko babla lo bia la tête ndenge ma bête so mona makamone côté ote zalo mo pas dire question na ki olongo kaka obité na ngo répondre à poser ka mutu na ngai na obité pourquoi lo baki bongo o balayo nango yo yato o biloko mo boye après on dit qu'on a point naé bon ta lemi suma be quand pas fallait pas pour alors ka bon te a maximum belé faut pas appeler nzembo faut appeler chanteur donc kep na na comme na landi pe na a ke bon pourquoi bana problème on a compris pour dire quand to boité alinga musique comme musique musuba misuna musicien il alinga musique te waze quoi pour critiquer mais des fois comment musicien à l'accepter na lingara musique Beta Basta des Martyrs Zénith Stade des Martyrs en plus selon mon fona ba nazara mutu mo na fier na ngai parce que na sala ki na ki chef ya ba concert tout et beta na Olympia na ki chef à sécurité ba concert ming na Olympia mi ba mona ka kametu mbola boy na boy ba ebitele na leb na ki mbola neti concert ya Olympia aussi là concert na beta fona comme concert ya Olympia fali moni na sala on a été chef ya sécurité ya Olympia ezakinga concert ya Oze quoi ya Olympia chef ya sécurité ezalaki ngai concert ya Kester Emenea chef à sécurité ezalaki ngai concert ya Kasave Beta kawana chef à sécurité ezalaki ngai concert sur bantier moko Beta sur wana chef à sécurité ezalaki ngai d'abord ça concert mon entre parenthèses ka naki na kati na concert mo bantier bona vandeka boy na jobo ela mbango na Olympia na pema nini oh maître nit oh fallait ça na porte kuna ngabi fali mbango ayela donc abon la fali kala musika to amona fali ko la simala entre Olympia ayela mbango ngabi nini siko na vanda ngona fali to ngafu to mona be kala mais tango za makila la ngai la ninga tango po fali atango to kuta tata fali za wapi asa makila la ngai tango la fali za la porte na sima tango ye ba po abeto Olympia tango ye poni moni mundele aza mistango ye ba abeto Olympia comment faut poser fali ba ko timbala moko ba mindele mamo ba telimsi wala ninga ba bité non ka mutonga ota ko za fali ba mindele ba bekadiye ay mbango na se ko benga nini soki ndenge nini na wumela mais nete ya fali soki bongo ba misem susa wali na wumela na muke na yebo na kuti na mona fali vende ni bien na tu bois combien na kinaka mna musika te bois combien auto boy ba kontu ba koti concert montier moko auto la concert ya makamuleka quoi donc pour dire pendant que voilà parenthèse pour ba biographie que zo kotera le misuba ba mutango ermo boya bozo solo lae net ka muto bona boy na sala mo mebele donc yango waze concert no pesa nani karma pas fallait va neka pour kava beta conseil kala misa benze mukala karma pas est-ce que nanga bien ba yembi basi non zo makala oui non zo masika non zo makala non mo non zo makala te pardon non na le logo mo oui donc awo solo zeka bon te po zeka siko na ndenge za siko na mikolo wa zeka zali karma pas zala raté azala te ye wana buzo mo nda zali to za batu wana stade ba to zeka ko foto ndimaye foto ndima ozeko kam na soli mabe kama ba conseil na pesier fala va nenye na pona ye banyo kalongo bangwa ba belo mote pourquoi ye koloba ba bozi ala ba belo mote parce que beli kuna ba ramo ba rival ba redi ba belo mote ba rivalité ba mbale te wazeko za shuna mediate wazeko te nani kama pa te za su to ya te betika bloko wana asali mabe d'accord wazeko sepi abi petit na sali bien moko sarlate de lo fallait sali arbo sa fallait te ti akufa. Mais ça n'a pas été la grandeur, n'est peut-être que le babon. Si mon Dieu qui va tout na âge n'a été. Ok. Vous êtes millionnaire, bah vous faites comme devant un caca. Te, vous êtes bon, comment les logo, quoi les logo te. Tout ça qui m'en est été. Ouais, faut comme ça. Tout ça qui est logo moro le bail une émission tout ça qui nous dernièrement. La tuna qui motuna concernant nini statut au ezali na victoire. La victoire. On na victoire, c'est un que babu comme monument na.
pour ba tiango ba remplacer statut à Fali Poupa. Oui. Bato ba sepelité na makambo lobaki. Est-ce camionnette yambi lelo zo ki temps pour réfléchir peut-être ya ko bongo la maloba na o loba dernièrement. Tu n'as pas pour na Fali. Oui. Parce que bateau ba bien fait Fala ça là quand bateau ba pourquoi pexer que te ba le la télé Fali pardon pour ça sur makamwa la télé. Les ça on a monté ma moko. Là nanga ba mise tout ba na Congo. Mutuma sala makamala o Fala sala zati ba mise tout sauter kaka bien sala ameli mutumbongo asali mutu kanai abotisi mwasi azu mwasi donc bazaka makambo ka oya kala ka moko mise bazaka la moko mais fala yesu ko a changer makambo o ezalate na Congo parce que ba monument dans le monde ba comme la victoire non ka ngokanda parce que c'est le moko te musique karata pour musique ezambongo na ye moi musique ba beta persona ezambongo na ye tant ozo zwango apiaka mutu apesa ngo ka bana na mwasi na ye mais fali mbongo na ye azo kabola batu nyonso azo la batu nyonso tout ba mise tout oya Congo ba comment on ezalaka la ndali mbongo na mutu azalaka te pas même poto ko faut pesa mbongo faut ça la kutu boye donc mbele kaka donc fali mbongo na liango la batu mais monument wana pona ngai nani na lobaki ce que mina to vandi pour que le gouvernement pesa ma mbele so to vandi ba kenda kaka na conseil des ministres boy donc ba distribuer bino ba seli ma fali boy ba boy leta oui pour anime parce que même to toujours ngaka sima to wela ki o ambassadeur passeport diplomatique tout le monde qui a monté oui pour bateau ba pesa ba mwana pour nani bazana ta bata le bola mo côté basala ezala fa ezala kofi ezala gims ezala daju bazana le logo mo côté na Congo basa ba ambassadeur passeport na tiba tumisa bazo passeport na vanda ko mundele mususu wana wana sa ba misu na kofa lobi wana na ye elo ba pesa ye ba raté pardon bango 4 wana passeport wana fa pesa ngo fali mutu fali mutu moko na kofi pas zo apparemment ya ko zo ate ya zo ba ya ko zo na atasilika ki pozo ngo ya jamu azote pour anine na maramnyo so kofi sala na zo talisa yo parce on a bato ba na Congo s'il te plaît na kofi na tena kati s'il te plaît donc to pengé na kofi ka OK merci to fan na kofi merci s'il te plaît merci qu'est-ce qu'on va répondre au té kaina lobat na olingo répondre na tunyo nini kasi loba répondre na bien o tuninga ko na kofi kofi pe a sala eloko moko te on a loba kazo mérité eloko moko na Congo ezate là na kofi sala eloko te yo kofi ta pointer ba danseuse kofi abeta rabato donc batal rappel au moins et ça la gouvernement bati la gouvernement bati fiango à TikTok tant que ça yoko faut ça la clean moni kofi a rose passeport diplomatique te ata mukie na grave infraction kofi na prison et alors kofi bakanga et alors a cause en moté te au moins que ça on a kofi te pardon tout changer de ça n'anga pardon pardon on a vient pardon to passer on a vient dans la PC mboti passer na ligne dossier kofi a té o dit le manzaka femme CPI ya yo ngwana pardon tout na que jour o dit le manzaka la femme non zela non zela camionnette ouais donc kofi na azana et mais so ko il a vu on a fait la ngate te vient en appel vient ça ba plaisir na so bala na PC mbote le grand mopa au sanga meli quatra koraman vient ça ba plaisir donc azana a mérité ko zo azo mérité te na Congo ko zo passeport diplomate ata songa donc mutu moko azo mérité na Congo pas zo kuna eza fali poupa te batu ba fana bo comme ça non au moins la parenthèse to betia na été pendant la fali hein mais parenthèse to betia no bike mutu aza clit ou aza boye pena passeport pas eza fali na mise tout ba na Congo OK la ninga na ndenge makambo fali ba mise o fala zo ça pas mise console ndika bango tuna kala o ga makambo bima même na poto ba pesa mbongo asala ka boy apesa azong sa boy abotsa bakala ba normali abotisa ka boy azong do basa makambo na beaucoup de dossiers bango za mabe mingi donc na ba tika na ba kufite ba ko kota be place wante ko ba kufa akaka fali même na kufite ba longoli yango ba longoli nini loko wana ezaka wana ba fase ba komona bango tout o basala po basala bien moko ta mukete ba ti fali yo makambo zo loka elobisa bato zo continue ezala ndinga mabete na zo loba ba mazo sala ba bien fait mutema malamu yo monaki ba bien fait sala ba petit nanga même misuba ba mankaye mais azo ba on ba na poto wana c'est ça o mi congolais soko manquer à cause de ça mutema tayi ba on ba sala mu la mise toi Congo mise mo tata mulanga zate asa ba mutema mo so sa boye aboye fali tala fali mutu manquer ba manka mazu bango récupérer bango mutema bongo faut ça ka fali mutema bongo na Congo ezate yango moni na mito na ngai question zongelinga wana
et loko batia wana la victoire wana ndenge za wana faut batia to batika ka fali place wana yo mona mbongo ekotsa et okotsa mbongo D'accord. te bilom suto luka mbongo Congo mbongo ekota au place wana batia bina fali monima la fali tele mwana pena fali aigle tibwe mais il y a des gars. OK. Bah impression na yo par rapport à la nomination, il y a ministre et à moi si Mbala Liboso premier ministre à moi si. Quelles sont tes impressions? Donner ça avec tous les respects penda. Pour ngade ngai ministre batia moi si wana. Asala mabe. Asala malamu. Ne Congo batia biso wana. Donc ndenge za wana na le mandat oyo ndenge ya failli et aussi là yem tozana ti mandat aussi là. Mando ya ngapeli na comme président pour 2028 na replanter na rejoindre yé. Au moins ça ba ne Congo tenu comme ming. Ah ouais. Et pour ce premier ministre na na opération. D'accord. Donc nous avons l'impression qu'on a vu que Musala qui toko. Le ballon comme maramane Congo tetolo ba par rapport ya Musala o ya Rosala. Est-ce sûr? Moi na quel on mané Congo. Ouais. Ko shani na zo ba na go o na timna tribunal bi ngenza ko. Ngai ko na ko na tiango na tribaliste. Na no tiango zo kwati no tiango. Donc ngenga zawana na ba chango te pour les basala ngo ba macha pété pour to lo bakate ngazo machete ngenga zawana ngenga ba tie wana. Au sala Musala ki toko. Apisa beli so papa Simo Kimbangu. Kiangani. Asa Kimbangi simplice. Zo na au sala Musala ki toko. Donc Fati nengoti mwasi ko sala erreur théologie on a longola cha mobali susu po yo momo ba mbali ba premier sotia mibali wana ba bino musala te ba sala musne ba ti wana lo to ba kaka bemba fala za la te so ki bemba ba misele ki soda e so ki misele nini to ba te bemba fala longwa ka pemeni wala poto ebite. D'accord. Donc ninga za wana za no calme azam mwana akenda ki kamba zo ki ba expliquer ki mama sala azana bénédiction en plus ninga za wana grand frère nanga ouais, grand frère Nangam Tabalaï. Ah bon? Oui. OK. Ouais. Merci beaucoup Camionnette Mbola. Tomi na suka émission na biso bato nyonso balandi o ba sepelaka na yo. Obisi bango nini message na suka ezali. Message que ezali na moni Joangoya na 5 ans na batutu total ramboka. On décolle Camionnette Mbola en 2028 na rocha Libaya pour na comme président. Vous avez na sérieux na maram non. Na zonga na ngako. Ah ouais. Nabi batuni o batini ngala na se présenter. D'accord. Donc en 2028 on déconne bino bolanda télé na kawa ye na mito na bi na changer nga le bela pour reprocher ngami. Mais en 2028 ngai na rocha Libaya pour na comme président ya Congo. Au pena bien on a ba passer ba congolais tout na yebi bonaboye na rosali sabino pena. Comme président Congo eloko nini na liboso sala. Hein? So comme kanga église. Y compris na Kimbangu. Comment autant combat Kimbangu na l'église? Il y a un peu ça qui est l'église. Nabi na Congo na kanga l'église. L'église est catholique. Na Kimbangiste na protestant mais sili o tout wana na kanga. Kanga l'église de réveil. Babe na bongo wa. Oyebite te babe na bongo o kanga yango. Donc l'église wana songa na kanga yango te na gouverner na non ça mboka makambo beleza ezobeba makambo beleza na yo moni faut kanga église na ko kanga baba reza partout na bandela makele reza partout na mboka lo yo moni ali boza ko kanga église en plus tant on a kanga église na on petit dans la danse comme il va passer nous ça va scro la danse montana na uche wana petit dans ngai a okende le petit dans ça petit dans a okende le bina ba pasteur wana to ya kisasa la danse montana a do yo bina ko OK a petit la danse na on peut se na position mustala na yo kende na l'église wana o yebi kanga donc la danse a so na poste moko donc na habité la danse montana te l'église en fait kangama ya on moni ndenge tout ni yo pour bato bana posa ba voter yo oui mais makambo yo lo ba je ne sais pas si tu vas au convaincre tout parce que l'église tout ni yo lo ba oui na bani l'église ko est-ce que lo va pas oza na kongo ko changer ça ko kanga yo no kanga lo ba liboso ba tout ni yo so comme président au kanga ba église yo parce que l'église ba la ça va tout que il y a une église pozwa il faut ça tout non que ne comme ça là que ne ko l'église ba kangi batu ba comme si ba totage ba fainéant sur l'église on a le bana na pas kimbangi c'est kuna ba lona ka pomso na kamba so que na kamba ba so makelo kutia ba lia ko fele ba la ko fele ou na kamba tu ba tu ba lia ka ofele ba la ka ofele OK ola nanga qu'est-ce kimbangi ça ba université ça la école ça na lobby ba so yo kanga so kuna futa 500 kuna futa 100 ta différence et ça attends pour et ça attends moi ba futa ba professeur ba monsieur ya moni pe obosana kité fallait aller à concert à concert awa beta les 6 donc on a 5 na ba tout boy biga les 6 na les 13 nenga bolingi la fali
mission na bino o bopona ozo sala bien ya mboka na bino ya mboka na biso ozo sepelisa bato na mitema o pas sala ko aider bato azo aider bato makasi na lo ko aider kata amona ta MS mission na MS pour MS pena a journaliste o pena mutema moko aza na parti prité aza pona mutu surtout à naître faut net yo boye net au tiki muta l'aise ta na yaka na za l'aise ko tout aussi dans peut 20 €. Au boy 20 €. On a télé votre bota là. Au boy 20 €. Nga mudambongo belé boyo ke kabela 20 €. O comment ça va? Sur le style au sein on le rappelle 20 €. Na lo bano 20 €, nga za ke beta no masola 20 €. Ah mais c'était dans lobby. Na on peut se faire là tout ça na télé, il y a des gens qui te suivent. Na on peut se faire pour ça là nga loki passeport silika. Au boy on beta masolo. Au boy 20 €. Ok, mais t'as rebellé. Soit quand mes permissions na monoté na CA, t'es na mon na CA, t'es après mission. Ok. C'est là na assistance non. C'est là na idée. Guy Wasala abanda dans l'association na e. Soit 20 € na bakisa na mbongo ba pesa ba orphelin na Congo. Panani. Guy Wasala abanda na pesa mbote sikali. Kombo na nga pesa association kombo na za makasi kombo eza association solo kombo na balité. Ali Ramon. Ouais, fondation Lisalis et même assurance automobile. Si vous avez besoin d'assurance, ok, na Château Rouge, Zawana, au Koutapé, Robin Guélé, Boto, Zawana, Salon Denis Coiffure, na choisi les rois, Salon Denis Coiffure, na Melun, Gilles Dikando, beau-frère, Mobala, petite sœur, Nangai, Mapo Finini, Docteur Rishi, Ekwalongo, de Tokyo, Moninga Igebi, na filé. Na CPL, Igebi, na filé a changé. On est bas discours, na comment ça là? Ouais, c'est bien. Comme un discours, à discours à maturité. À mon attaque, que l'aime sous, na mikiticité. Pour musique il y a bien fait ça trop bien wa musique misa bailo moninga redim ta salanga on a comme ça nzela zo kendwana ake bien ko ça alanda te ce qui peut kete donc a kenga kemna alanda ki et monsieur sali pecho msuana même pas fabrication comme on allez que peka a fait ça par binois nan Beckham bina filé alors makamoza tranquille mais Beckham na mono au sel émission que mo panzi mingi petit na no ye munene te Beckham yopé un petit bon ça maloba parce que Mbassi bourgeois hier on a besoin na vitesse à royal on Mbassi bourgeois na resi bino so bo kende sima parole ya Mbassi parce que o le viata lilo mama oyo kita bimisango non Beckham petit bina filé akena sagesse c'est comme ça tolingi musique kutika la bongo bolika musique za la bitumba kaka kuswana kufingana c'est pas bon na musu Robino petcha betara azakwa Robino soki comme non il faut pas insulter s'il te plaît te na bazal quoi nani o na comme nani atala quoi ouais comme nani le quoi Bill Clinton parce que Robino ça ba il le ça que l'homme te Robino a chanteur azakwa Bill Clinton za nani na habité ni ngo kainga ngo ni ambassy bourgeois oui porte-parole OK aux porte-parole ambassy bourgeois et au lobby attend comme ambassy monsieur si deuxième question la kai au promettait batou dans la vaina open vous savez bandeko balasima soye robanda émission na nzembo ya ambassy bourgeois to tiki le temps pendant Monique c'est là oui petit boss oya golo moko boy alors tsa bakeli ba be banzo ma faire kokité ba katia la poto petit comme c'est pour ça que il va ambasser au Kataokin. Gouf bakati photo. Gouf ebinze ma feke te bakele les bouf. Pecho kada okaluka ne poto ebinze ma feke ta. Ebinze ma feke ta mort. Atakami. Parce que yo paye me la ça la batte. Yokanga. On continue. Si qu'on aime c'est le mot. S'il te plaît. On répond. MS. Ozo répondre à ma question ngai. MS ngai. Roki ko yebisa bandeko o ba otala yo o yembela bango nzembo ya ambassy o tuko bima o yo sala commentaire vo nzembo ngape na yebi. MSC s'il te plaît non répondre nengo yambanga ana seka na soano ozwanga niveau mo na yo na bato zwaka wa MS et so zwanga plein kamimbo MS non yo yemsa MS zela MS o soane yoka o soane aza diagramètre non solo non solo TMS non on peut so ngai na charger na ba nomenga communicateur ya kimbangiste non soana que le temps aux ina ndako otamboli pendant tant de semaines tu ozongi vivre koko salga s'il te plaît depuis dans l'émission non non mbassa on se peut en tant que grand frère il a fallu pour parce que il m'a fallu
Pour ça, on te prend pour y ça grand grand maître, na ça ka mettre mbola. Yo ça ngandse moka la plateau boy. Prometez bateau. Yondo prometez. Na ba bongo. O le bongo. O le émission en ligne. OK, soit rozongi sango. So na prometez ki bateau. So na prometez bateau na longoli yango. Promet ça. Bon na machaka ba mo. So bateau bozela ki na longoli yango. Donc oyebité. Hein? Oyebinte mo ambassadeur. Pourquoi tu n'as bon? Ok, ça va. Tous les gars, la vie sur continue à faire ça. Sonia. Donc, donc, pointer pénal n'engo kende wana parce que nazawa donc nazo tala kandenge mukilifo ningala. Bano po nengezawa bano tout bazana fo le kabango. Fo le kabango puissance nanga na kombo yo na kimbangu. Donc kimbango za simana yo. Donc sala musala ambasé monana ndenge penda okewana. José Moukoyanzo, le grand maître, maître Jamos, le jeune maître, les gars. Maître Niamé. Ou comment il vient dans maître Niamé. Penza dans la poste à maître Niamé. Bon, à la poste, tu vas te là. Tu vas bunga souté pour maître Niamé dans la zone. Na va souté wala benanga. Aye binga penati na famille. Le maître Niamé. Au numéro petit d'ailleurs 06 07 et pardon 07 69 13 62 72. Benganga maître Niamé na autant ndako pour waliza famille pour ne pas santé ndengeni. Avocat général Kipoulou. Procureur Kipoulou, AG évangéliste Edmond Gabou du centre évangélique Emmanuel Soukana Pasteur. Monique Masouama. Moi la papa Koussou Vouvana. Oui papa Koussou. Oui papa Koussou. Ah, au fait ba bango parce que bango tout batini na papa Koussou na PC mbote c'est gars wana père na ngapna quoi. Ya solo ha? Ouais, wana père na. Ah, doza kimbangisi na CPL merci. Bango tu ba kimbangisi. Pasteur Francis Lola. Maman prophétesse Mimindaya, église de Dieu. Lola kimbangisi c'était. Yé église réveil à poto yé continent ngoti. Bango tout. Yé prêtre na bango tout. D'accord. Yé to chaka na place na moko. OK. Et on peut se makampo yé. Tous les gars. Ah, Nzambe. Église de Dieu, le réveil. Église de Dieu, le réveil na Liège, pasteur visionnaire, Page Malosa, Père Comte de Bétésia. Sous le Kaouka, il y a eu un goyo. Merci beaucoup. Au Picadongo, en Belgique, à René. Maître Zinové, Alain Gradi, au Maroc. Vekava, on va venir à Bandal. Chez Luendo, Chico Sengotima. Chico Sanga, Chico Sanga, Becho, Likofi, Kao. Maître Jaguer Moulin. Oui. Mais na signé. Voilà, Moulani. Mais nous tous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. La clé. Maître Mouzé connaît Daniel le force de frappe. Voyant Koumou, Fabrice Moutomo la Bruxelles. Tchoukel Omboto, Yango, petit Nara Dadi Mola. Namona qui se passe Sili, Dadi Mola, héritier Wata, Wana Moutono Pena Yewana. Tala, de loyal à Rosaralate. Merci beaucoup, camionnette, d'être parmi nous ce soir. En tout cas, na sepeli na présence na yo. Mais Vanika ndey fazong sala roana. So Vania za ami bimisa po daye déjà. Donc Vani nga za la soki ami bimisi te. Bon, c'est bien bimisa to bakangisi c'est bon mon zongo. Poliwa na le gana persi. Pour bakimaki c'est côté ba ozula e. D'accord. Si ça peut se faire vers bobo ma Vani. Merci. Ami bimisi ou bobomié. Merci. Donc c'est ça. Merci beaucoup. C'était c'est mon ayo quand on sa émission. Grand prêtre. Merci. Merci. Allez. Merci. C'était votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Carré Parfait, mission socio-culturelle. Oui, puis ça va bien, information. Il y a sur SK et Bino na palin. Bolandi biso na image pro de chaîne YouTube. Puis ça va bien, qualité ya image au bozo zonandaku. Botala biso bomitala ndenge tobima ki bo sepeli. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Image Prod. Vous en avez fait ta mariage, fait cet anniversaire, vous en avez porté votre lié danger na fête na yo. Contactez FB son service pour rendre tous vos services agréables. Joyeux anniversaire à toi mon vieux fiston Zapateo. Joyeux anniversaire à toi. Profite bien mon vieux. On est ensemble. Salutations spéciales à toi mon bro Kofax de partout. Luki Passeport. Le besoin d'un posa passeport n'a pas Schengen. Contactez Luki Passeport pour rendre tous vos services agréables. Patience sur Mouken de longues jambes. Moi c'est Pembe à côté Rangogina Palente. Salutations spéciales à toi. Salutations spéciales à Francis Mundabi. Kalaming pété, comédien na biso bazoya, le 20 juillet, spectacle à Mounene et Rosala na Maribel. Donc, bobu kanate, billet de Jézawana, bo contacter numéro affiché wana. Soki bo lingi beaucoup tana ba comédien na biso. Donc bazo ko makalaming té le 20 juillet, spectacle à Mounene et Rosala na Maribel. Merci beaucoup Faya Basket si tu es d'accord avec moi.
Même abisso ici comme même abisso toujours toleka.